alors que bon mais bon bazali un état d'esprit te ba même moral ah te bango bazalaka na rapona ko bomaka bazaka pona bomana batikala non bango na bango nanu parce que donc Carmel pas un mutazanga succès ba retenir que Carmel o da baloko ta itene bazo na bango basala ki amitié na bango ebebele bongela bango ya bango yanga nini na kati mais est-ce que na bandenge o Carmel na kirindi kate mais na makambo kirindi kanyoso dans ebela ngonde ewo ça yo pe na boye je me suis tokola to na mika bo la mettre basala na ba manya za nyina libala ya manya batuni à répondre que manya ngonde nani bayuma ba ebele ndeko mo tana beta batumba na bango na bi preuve ane pole ngana ndo succès na ya yebanaki donc c'est un peu ça c'est batu ba ya ça va na batumba net ko na batumba ba mama yasikeye Starly News TV. Starly News TV. Abo kutande live show. Nayemei. Baleine de la presse. Noko. Culture générale. Et poids. Politique ya mboka. Mama. Starly News TV. Mon côté. Bonjour fidèles internautes, Starly News Télévision, chaîne d'actualité, chaîne OSP Sarabino. J'espère que l'émission Le Bateau Yoka et Yango et Bandi, Bokoto, et vous s'abonner et vous partager vidéo. Avant de l'émission, Zoraka. Bien l'habitude partager à 5 personnes et ça là y a rien et si ça peut méga na yoté et si ça peut connexion wifi na yoté la Chine beaucoup peut-être déjà ba drapeau et bon liker et bon partager pour les émissions ils allaient vraiment bien commentaire na bino et ça la biso vraiment bien émission Le Bateau Yoka présenté par Problème Mukendi moi na suka ba Mukendi nyonso na pour na mbeli bino bongo lelo un to mekana ko beta li solo pia par rapport ya Ekirindika ba mi benga de ba star na biso ya Ekirindika to mekana ko beta li solo par rapport na bango na ko beta li solo ngai moko te to ko sala analyse ngai na concert na ngai Magali Kongolo oyo alobaka tellement kitoko to sala na analyse wana na Magali Kongolo par rapport ya Ekirindika makambo ezobima so kaka moninga bali makambo ebimi voilà yango na to ko beta li solo na biso j'espère que derrière la caméra ezali bongo Gimbo Mares était un patron na assistance il y a David oyo ezali bongo derrière la caméra merci na yo et merci pe na sponsor officiel numéro 1 ya chaîne biso balobi la reine Omba la patronne na motema ya Ali Abedi depuis Allemagne na couple mort kitoko na bosanité coach Justovitz balobi nzamba le poso docteur coach Justovitz vraiment traiter lenga basignon so traiter lenga mibali tout oyo ba poso na bango ezali vraiment kitoko te merci pe na maman Sylvie baye na motema ya papa Guy baye na le concepteur de la SAPTL maître avocat de Bosfi libre autotombe avocat de Barbas c'est ce que tumbolinga ya olata toji pourquoi pas mon papa Jaribo azalaka na ngai tango nyonso merci na bino nyonso bandeko bozola na déjà émission voilà moi sur le même langage nangai fungolanga déjà plateau bande ko ba découvrir déjà Magali Kongolo bonjour Paulin Mukendi mwana Mukendi ya ba Paulin mwana suka kitoko par la grâce de Dieu on est là Magali Kongolo lelo na yambi na plateau na biso to beta nano lisolo ya baye oyo bakenda sango basta na biso oyo to yebi na kombo Ekirindika parce que yopo ozala zala na bango Magali Kongolo to kende vraiment malemi Magali Kongolo est-ce que quoi ça biso est-ce que ndeko na bino Carmel Odia alongola ki zemi to zemi loya moko bon Paulin Mukendi Paulin on a posé question posée est un peu glissant pourquoi c'est glissant parce que nga Magali naza mutu ya Carmel to yebani kala mais on n'est pas vraiment de ami ndenge za kaka kolongola zemi ou ne pas kolongola zemi na kokolo bango te bato ba commence sa vraie version soit longola pesa masane wazaki na Ekirindika nga na yebi na ngate lo biso to yebi za ka non azaki na zemi elongwa ki suite ya ba choc o azwaki mais à part ça na yebi te soka longola ki to soki saki ndeni non je ne sais pas na ba choc ya zalaki nango mais comment na moment ya ba choc na tango zana ba ami il fallait ba ami on ande ba soutenir yo basa la pembeni na yo ba encourager ba pesa ko ba conseil mais ba ami nende ba komaki binemini ba komaki kotonga ye
bon bami bakoma binemi parce que so bosangana que moi on a na vie et le monde ba na chaîne et vous avez pas sangana biso ko na plateau jour tungabi basangana raté na vie pour boluka bosaba tumabe basangana raté pour de mauvaises raisons na vie pour so ba avancer bosangana pour na ba bonne raison ça to sangani pour to sala appel ko appel quoi ça pour resunga ba journaliste ça c'est une bonne raison problème mais voilà mais mauvaise raison et to vanda to beta ndika et l'autre vanda to finga mutu kingani l'autre finga mutu kingani bon moi kirane ou melate et panzana parce que bosangani pour ba mauvaise raison ba ninga na e bana ka ke ba kotonga ka parce que ba raison oh bango ba sangane laki ezaki ba mauvaise raison eza kotonga eza kofinga eza koloba mabe eza kokanisia muninga mabe ate suki suki ana kutu donc soki moko telemi moko tika liba beti ndika moko telemi donc be kira bongo eza soko va na bango po telema to ka diare mo temeza to banga so nya tema ba boma soki boza ndako nga boko ekutana yo mo zo ya kuno banda ko mibangila so na ke kuna ndika na ndika donc ekiri mo boy esangam na ka pona ba bonne raison te yango fa ba suka ka place ba suki est-ce que apparemment ndien te kiri ndika soka mo na bango ba lifu ma ba problème bima parce que comment on a pas après libala ya mania to qui Carmel Leti les lo et pas les questions là j'espère là qui on a ba propos na ba tuni est-ce que bimanya abi wana nani susu mais ba ba yebi ke muto yela biso nani Carmel na YouTube eza manya Carmel muto yena na YouTube te Carmel manya muto na Carmel ba bezo na shabat c'est aya eza que non bon sali Carmel ça déjà be mi anda déjà ko sa be mission na YouTube parce que ba série Carmel au finga Karine mokondi Carmel zaki ne kirindi kate c'est pas le bané qui a besoin de chabat c'est faux ngalo ba vérité c'est faux Carmen est refinga Karine pour hériter a hôtel on appelle déjà ba benga la fille à papa Odia pour dire que non ayeba na ngina déjà na ndenge na ye avant aya na ikirindika ezaka que le quoi bango ba saki kiri jour ya zoleka kuta na bango ba vendre ya ba ndo préparer kiri na bango et ko sala adhérer. C'est la même chose biso nyonso toyo biso ya magalo Kardashian récemment tozarate mais Kardashian vandi ba benga biso benga biso to adhérer le Kardashian c'est la même chose minimiser muninga na niveau na koloba oh non atolokote na shabate bolokote na shabate zaki bokuta na kinaye Boko boyeba na kabo pesa nimbote puis adhérer kiri na bino c'est bon parce que biso tout na be kiri tout tozala to aka bato ba vena waye bo benga moi bato bazo idée c'est kiri ba ko za deux personnes bon tout batika eza ba benga ba ko benga to ba ki ka ko to so la bête moi ba sai mo lo mo pesa to kuta to sangana c'est un peu ça donc quand même pas un succès t'as un succès na yeba na ki donc c'est un peu ça c'est que ba retenir que Carmel o d'abord le côté tenir bazo finga parce que ba finga za makamu na bango basala ki amitié na bango ebebele bongela bango ya bango yanga nini na kati mais est-ce que na ba ndenge o Carmel bazala na ba manya za nina libala ya manya batuni à répondre que manya ngone na nisusu na ko la ngane o batuni nga webi magali ko ngobi o magali wa na nisusu na biboye ndeto vanda bona vie eza bandenge lisolo yelaka Paulin bakoya peso sango mo ekuta ko liaki te baso babi Paulin loso no moto tika kuna ndawe loso no tika jusqu'au bimene ne beta tout so zongi loso no liango babengo no petite ana legi loso no na skoza mbungu tani loto ebindeni otomboka yo mabili solo ezaka na ndenge baelio ekuti yo na humeur ni écoute qu'est-ce qu'on dit écoutez à perdre déjà relation na ye camarade na mo ba mémoire ba mobali azu mobali na ye zemi na ye elongwe zemi elongwe pe likolo ba so que non camarade na yo nde camarade na yo malika nde bozaka ne mutabeta kali solo wana faute za Carmel teza malika teza bato ba kene ko tongo pa bango ba ye na li solo mali parce que écoutez Carmel ça ba choc muto so écoutez ba choc olimbi tamba ya bien na émission ya wanga ni mbala moko ah ben oui et ça maman mutema na yo Paulin ya mutema magali te ngano to ko recevoir nouvelle na ndé monte yo za ndé no recevoir nouvelle ngapi na ndé no recevoir nouvelle c'est un peu ça va comprendre quelque part hein nga ba ya semna batu bo comprendre mo ndamu amutu OK batu va comprendre ba comprendre ça mutu mais comment on a le loso qui makambu ya grâce et elle sous grave libala ya grâce ku photo le bango bien eza grâce ya maga ya nani ya Carmel Odia
Pour bimisa makambo mo ezaki ya lukuta. Carmen Odia. Oyo bato bayebaki ke eza makambo ya lukuta ya bimisa wana bi a confirmer. Problème Mukenzi. Tout ba vérité. Tout ba pena vérité. Likambo wana balaisa ka Carmen liemo mais Carmen est la seule personne à bimisa ngo ta soki il a bimisa ngo motin. Soki toi Diane Ekiri. So likambo loba mi pongana ya ko bimisa ngo problème fona zo accord ya ba masananga mususu. Ah c'est Ekiri mutetina Carmen. Batinda ka ye bimisa. Ya loba bimisa bango tout bazaka d'accord ma grâce à Carmen alobaka preuve ane Carmen a lobby likambo wana bango tout baleka baleve grâce à mabe amona nani e bona ba pour dire que bango tout bazaki pour que Carmen a leka loba ma grâce mais comme tout à Malika et ça ba misusu bazana sima wana ba travailler loko wana alors tout ça vrai apparemment dia ba ba balana te ba yoka ba balana mais ba sande ba relation ba mabe ça dit ba yebani ba buzoba. Bon, il a vu des torabos. Attends, on a bien à Cataléa. Attends, Massananga. Il y a certaines choses dans le Koye Bissaït. Il y a certaines vérités à vie dans le Koye Bissaït. Il y avait certaines vérités au Koye Bissaït. Vous comprenez? Certaines vérités au Koye Bissaït. Tellement que vous avez un faux ami, vous avez un camarade, pour un camarade, vous avez un modèle ou un athée. Vous avez un camarade. Yango mone ken na bango nde ken na bango et puis na ko fona bana boule na tema kambe kirindika ya grâce bimaka ya malike bimi ya bo et si po bimate ba misusu bima so ba kabonya vente ba misusu bima na ko que ba tikala za ba camarade ba zala pe ba camarade c'est bango ba zala kana pona ko bomaka ba zaka pona boma na ba tikala non bango na bango nanu ya c'est vraiment batumba net vraiment na batumba batumba na bango na bi épreuve ane Paul ngana ndo za ne kirindika te mena imambo kirindika nyoso dans ebela ngonde ewo ça yo pe na boye je me suis tokola te la mika bo live na zai na temps net za ta ça la bango te pour nani ya to viser trop loin baninga bayana biso ba ishoko ko bakomoke ba poto pamba obule na YouTube hein atubasi sérieux na boulot na YouTube parce que yo ele biso suka mambo ba débattre si y a une analyse à faire tout ça l'analyse mais si on me mané na kasa ba sentiment ba bilobela bisasa na sala ngonde oh nani okutaza boy na sala ngonde zela bo vanda yo chaki to ba vérité na bimisa il y aura un temps pour tout il y a un temps tout ça ce que ça les kiri et PC qui ne kira suka na we na ndimi avec kiri ndika biso ce que le part de la presse osé kiri c'est le part de la presse état d'esprit ça dit ça voilà surtout sangani pour un état d'esprit c'est état d'esprit état moral et donc bon mais bon un état d'esprit te ba même moral ah te ba yuma ba ebele ba sans esprit de moi atuna une émission mo ba ngala bi les on dirait ba signal et le mot boke moko na kati na biso ko bala te pour ce que ko ba mo on to mona te le loyo Carmen Odia mon préféré libala ya grâce oye album mabe album libala ya manya te Carmen loko sala ki eza kanda mais par là pas baby saki parce que libala malika de kito ngaza ki invité lokuta oh eza libala de kiti mutunyi wana kata fête na place na zaki invité na kata libala wana na kata mariage a fait wana na ngwazanga place en vendre tout le monde est na place en vendre tout le monde a une bière au mela et puis mon côté ce style au 5 musuba yena ils ont plein à craquer il y avait du monde ba comédien ba yaki ba nani ba yaki belé comprends mamsu na ba kanda ba Carmen Odia to même na kanda te po et ko perdre raison na sa kanda kanda longo la raison ma raison bi ma ke yendem ta msimbongo nyoso ba salima amyo pour dire que elle na sa kanda yo bi sa vérité mususu et en sens te au perdre na raison na pour donc la vie photo yé ba nini to ba na vie photo yé ba nini to ba on on dirait famille ya mobali ya malika tango ba mona ba désordre nyonso ba mpe ba yoso décision mo bonne mona famille famille mbala malika ba koza désordre mabete parce que ba bala malika en quatre église te mbala malika kutaka malika fungo cette église au théâtre bakuta malika fungoli cette église te certes à cause a changé comportement par rapport à libala mais ce que ça ba erreur na ya kala les ont rattrapé na présent ba supporter parce que ça ba marambo a sara ça dit et ça ba conséquence à marambo sara kala il rattraper en présent ce que si qu'on rattraper et puis tu continues ta vie à sika c'est la meilleure des choses mais bakuta malika ta fungoli ça dit à créer diagonale église assemblaka ateya rabatute bakuta malika na quatre sa délire malika ça qui muta clash muta kofinga muta nyos alors ceux qui bêtise bon c'est pas supporter pour cette fois c'est comme à répéter à wana ba cause de décision
Mais pour l'instant, ils ont dit que mbala moko pambe komi. Bon, vous avez des opos de moko. Mais non, bakutare pouvoir, bakutare ma sœur, bakuta malika bota déjà. Bakuta malika za dia muta clash. Alors, c'est un peu ça. Voilà, les loyaux, bazoka nga Rémi Kovodo songi, Rémi pe batuni nem sabi ngai na préféré Carmelo de Malika. Ça conviction, il y a le pourquoi. Bazali ba camarade, so Rémi alobi bongo c'est ka yebi makambo ya lobeli bongo. Mais il n'y a pas de Rémi a dit pourquoi. Parce que quand tu as dit Rémi, c'était yo lingara Malika, to lingara Carmel. Yé peut-être ne pas solana Malika, na Carmel, ya mon amour, ça vrai, et ça Carmel et Malika. Alors tout ça, Ndeni. Tu dis Missa Rémi dans ma casse. Mais non. Jamais. Voilà, merci de revenir dans cette émission Abisso. J'espère que vous représentez comment tout ça. Tout ça analyse par rapport à Bandeko Abisso parce que Bazali, Bandeko Abisso, ceux qui les Gambouya relevés les Ali. Photo loba ceux qui a relobizate to loba pété parce que ayé na kati ya YouTube les loyo donc mina souka émission dernière question pour toi bonanga yo j'espère que vous autres la vidéo moi autres c'est que na kati ya réseaux sociaux il y a Falina Amelia plutôt comme on a bastar neti bango bongo ba ke ndeko bonda place publique yo en tant que journaliste analyse ni no salle. Bon en fait depuis na bana mona fallait que na salle à sport et ça première fois na mona makofi donc pour dire Alexis faut que na boka li kofi mais il y a pas Alexis nga na mukolo na muku avoko donc j'ai aimé un peu mais bon to ba divertissement bon to zongo nonté ba mikolo certes mais ba mi balle ça dit so muninga lo ba li kammo bo CP c'est que to ko réagir mais je dirais aussi à Fali pourquoi que ce qui muta sala qui émission moko boya clasha yo. Vous avez raison de recouter nos bundis, c'est parce que tu es fallu pour pas. Mon tuteur linga fini. Abouki ma peka aigle. Te abouki a so aigle, te fallait côté aigle penana tutumba. Botumba. Côté ba ya to ebité peut-être comme oiseau. Côté aigle penana dirait fallait abungisa aigle. OK. Abungisa. Pour fallait raza qui soit télé le na tongo c'est 1 million. Na une semaine c'est 34 millions de vues occupé mon tuté. Faut comprendre que musique est côté mbilinga. Mais aigle zayo. Ba fingo elongolo lotin beaucoup de bien c'est l'homme comme subo bunda est-ce que na ninge bien ninga normal pour moi je trouve ça bête quand on a âge déjà Amelia na mukolo na Emelia plutôt Emelia mukolo na te ngasko longa na moni nde bien te que fali ake bundise Emelia parce que Emelia sera mission morobo donc ça dire mais ba lobi bato ba bundise Emelia eza ba bureau ya fali eza fali te eza buzoba na ebite so fali ba ba bima na ketchup. Je ne sais pas. Parce que le record bundi, ça vient de bête à mouton. Ça soit que non, moi ça paie. Il y a présent non lia. Mais ce que soit le ban un auteur ma musique, et l'oroté, et puis c'est l'équipe et la concurrence c'est salariés. Il n'y a pas le battre que l'équipe, il y aura l'équipe a signé un contrat dans pour les cas. Les innocents balou mais bazar. Yo mataravio pas vraiment innocent pas mata pas pas yo c'est innocent. Quelqu'un quand le bi fallait bête Emelia mabe. Bête les kambuté. Ça vimbi ou les kambuté. Bon fallait mon année de pas bête mais yo moi des photos fallait. Tu as pas vidéo ma coffre. Yo on a lobby té, to moi vidéo ma coffre. Est-ce que ce moni photo a fallu après bitumba yene Emelia? Au monion. Exact. C'est que ce que Emelia vimbi ça qui pas vimbi. Poto ndima ki ba vimbi té bango ba bima to moi. Voilà, merci. C'est le pas bindé ba lire comme oyo. To bandara so to gani kanda to so na souté. To ça ka rendez-vous jour moyo lati baganga to beta ma kofa pour signe. C'est le scram mon vieux Poutine. Je te salue. Na makabuto. Nazo yebisa wa ko buka mutu mo liko. C'est faux fa organiser comment. Ah merci e ko sa kitoko. Wa to ko futa babiye na première. Natane aigle ba ko bete liko va fa. Aigle, alors écoutez, très souvent. Voilà, donc on a cette émission la biso, Magali Congolo na Onyos Tolobelia, ceux qui sont à battre au balandio. Et non, il n'y a pas de retenir pour le passage na yo. Bon, bah doit retenir que je suis très contente dans cette belle Rosano, mais d'autres ces émissions m'laïté, mais quand on sur le plateau, place lumière et d'autres que cette émission 1h 2h et ça là. Donc on a plateau to bando ça la belle émission. Tala ça on a pas mutunyo surtout après to bando ya na biso de temps en autre. Je te dis seulement merci, je dis merci à Diedo derrière la caméra, ma mission, Toyoki déjà dans Oyoka Yoka. Zemmo wana ne makambu. Nous attendons Oyoka bien. Un grand merci à David Piazza derrière la caméra. Babi caméraman à moi à Moutier. Et ça, à Jésus, comme ça, tu es l'ongné. C'est normal. C'est normal à moi, hein.
Donc, merci beaucoup Nabino, merci beaucoup à toi Paulin, merci à Magali Congolo. So boningo bozo Magali Congolo na chaîne nanga pe Magali Congolo télévision, na ou na page Facebook nanga Magali Congolo officiel. On est là donc voilà. Ma dédicace na baye balandio. Na ba dédicace mingi te. Je dis un grand merci à Jean-Pierre Wata Mokonzi, Junior Diasso, Sarah Bolingo est importante, Samigra Amba wana ba famille nangai, na yo mokope, Percy et Kouchou. Ah comment nanga Nzambe ko kana tout monde ko mo kimanga la mémoire. Percy et Kouchou depuis la Turquie. Je t'aime énormément ma chérie. Il y a encore depuis Lubumbashi. Ah merci beaucoup. Vraiment, ça y est le point de la presse t'osé belé. Il y a encore depuis Lubumbashi, vraiment ba mbote na bino nyonso. J'avais Wata Mokonzi, j'espère que to komi na suka. Il y a émission na bino bolinga. Junior Diasso nga na bois kaka oyo bois ka ngata be émission. So ba to signer contrat. Junior Diasso yoki hein. Donc bani ba bois ka oyo bois ka ngata. To sala bois ka kapangala na moni kapangologie. Fanny Katale ya balobi. Il est important. Voilà, merci na bayenyo so bazaki ni baku ya Rolanda. Émission sur Starline News TV. J'espère que vous sentez ezaki invité ezaki Magali Congolo ngamoko na micro. Merci na Nzambe oya bandaki na biso akomisi biso pe na suka. Merci pe na nani balobi yazali numéro 1 sponsor officiel ya chaîne Abisso, la reine Omba la patronne Motema ya Ali Abedi depuis Allemagne. On a meilleur couple du moment dans Allemagne. On a Zaka Kabino balobi couple mon qui toro wapi pourquoi pas na Koti Justovitz Nzamba Loposo balobi docteur Koti Justovitz Nzamba Loposo vraiment traiter lenga bango toujours Loposo na ndenge ya ba GT. Merci pe na Noko Balene bambote place Yozali. Merci pe na bato oyo basuna problème que dit maman Sylvie baena motema papa Guy baena le coordinateur de la SAP italien. Merci na bino so Zamba lola soki azongi te ngai na bino to mona ni bongo mbala simana invité mususu ba Maman Yasikeye Starline News TV. Starline News TV. Abo kutande live show. Nayemei Baleine de la presse. Noko. Culture générale. Et poids. Politique ya mboka. Maman. Starline News TV. Mon côté.